Bienvenue sur RD Congo Info. Merci de votre fidélité. Émission Vérité, Polélé, Centricage. Donc, Tozali à Alelo, jeudi, Toza en plein Paris, na Gare du Nord. Yé aza au couranté, toye ko surprendre honorable Jacques-Claude Mvwemba. Azali awa, il fallait azonga déjà, mais azongite. Azali awa, ba yebisi biso ke azoya awa, azwa trenaye à Kende Bruxelles. Biso RD Congo boyebi ke biso tozalarawana pokarana ba image exclusive. Oyo et les kakapon en boka la biso, boyebi ke to perdre papa Etienne Tshisekedi, to ebite ce qui honorable Jacques-Claude Mvwemba, voyage naye ezali reporté pona liwa ya papa Etienne Tshisekedi. Tozoko tanakati, to tout naye ba question, to yeba eloko nini aye kosala awa na Gare du Nord, na zo sabino ke yé ayebite ke biso tozali awa. Donc derrière la caméra, c'est Edino Image. Panza Sango ya Congo. Restez connectés sur RD Congo Info. Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale pour le maintien du bonheur au sein des couples. Au-delà du bonheur, Maxi Bien-être ajoute un rajeunissement intérieur qui nous donnera chaque soir une perpétuelle envie de revenir au logis familial après une dure journée de travail. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir au maux de dos et à la fatigue physique. Maxi vous procure une force physique permanente qui changera votre vie. Chaque soir, célébrez joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour. Maxi Bien-être peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être. À l'intérieur, 6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. À travers le monde, plusieurs couples ont adopté Maxi Bien-être dans leur routine quotidienne et vivent désormais une intimité conjugale excellente. Alors, attendez-vous pour vous joindre à la révolution Maxi Bien-être. Pour vous procurer Maxi Bien-être, c'est facile. Appelez au numéro 00 33 78 220 12 51 et 00 33 14 16 77 751 ou encore allez sur le www.maxibienêtre.com pour trouver un revendeur agréé près de chez vous. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. RD Congo Info. Bonjour, honorable Jean-Claude Mvwemba. Bonjour. Honorable, on vous croyait déjà à Kinshasa, mais avec étonnement, on vous voit aujourd'hui à Paris, à la Gare du Nord, s'apprêtant à partir en Belgique. Pourquoi ces changements de programme? Non, effectivement, je devais prendre mon avion ce matin pour Kinshasa, suite au décès du patriarche, de l'icône de la politique congolaise, Etienne Tshisekedi Wamulumba Mokolumpa. Je ne pouvais pas repartir sans pour autant que je puisse aller m'incliner auprès de ce grand homme, de ce Bissimbi, de ce Bankoulou, que la tradition Congo a voulu qu'il puisse pérenniser jusqu'à 84 ans. Comme vous le savez, chez nous, les Bantous, dès lors que vous dépassez le 83 ans, vous devenez quelqu'un d'exceptionnel. C'est pour cela donc je ne pouvais pas aller, ainsi que les Congolaises et les Congolais.
les militants du MPCR, les cadres du MPCR m'ont demandé de ne pas venir, d'aller rejoindre la famille biologique, d'aller rejoindre les Congolaises et les Congolais, ainsi que certains compatriotes qui sont à Bruxelles pour voir comment nous pouvons le faire. Comme vous le savez, Moïse Katumbi est à Bruxelles, les Paul Sapou, tout ce monde-là, ils sont là, donc pour que nous puissions voir comment nous pouvons faire pour Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Honorable, comment vous avez connu Papa Etienne Tshisekedi? Est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler avec lui? Je dirais tout simplement, je tiens tout d'abord à présenter mes condoléances à la famille biologique du président Etienne Tshisekedi wa Mulumba, aux combattantes et aux combattants de l'UDPS, aux combattants et aux combattants du Rassemblement, aux Congolaises et aux Congolais de tout le Congo et de partout le monde, de la diaspora, toutes les condoléances de Jean-Claude Wemba personnellement, ainsi que du mouvement du peuple congolais pour la République, le MPCR, que je dirige depuis tout ce temps-là. Donc je voudrais tout d'abord dire que chez nous, dans la tradition Congo, nous disons tout simplement Yaya Tshisekedi Kwendaka Mbote, Nzambi Katusakumuna. Vous savez, l'histoire du président Etienne Tshisekedi et de Jean-Claude Wemba, pour dire la vérité, a commencé en 97. En 97, on était ici à Paris, c'est Jacques Matanda qui parlera de moi en premier à Etienne Tshisekedi, qui ensuite je suis reparti à Kiel. Nous avons rencontré Tshisekedi. Il m'a reçu à l'époque où Rémi Massamba était devenu secrétaire général de l'UDPS, et j'ai amené le MPCR parce qu'on était un parti politique de l'exil, souvenez-vous, quand nous avons créé le MPCR avec les Mafuata, avec les Désiré Pongo, ainsi que tout ce monde, pour aller maintenant l'installer à Kinshasa, au Congo. Et sur le président Tshisekedi qui a parrainé cela, et depuis 2004, il y a ce qu'on appelle ce partenariat entre le MPCR et l'UDPS de Tshisekedi. Et depuis ce jour, vous devez savoir que moi j'étais dans le MPRF privé. Donc ici à Paris, César Ngadi, vous le connaissez. Donc à partir de ce moment-là, je me suis directement mis au service du président Tshisekedi. Je suis même devenu un Tshisekedi. Tout simplement pourquoi? Je préférais mieux, au lieu d'aller chez M. Laurent Désiré Kabila que je ne connaissais pas, aller voir un des amis de mon père, le maréchal Mobutu Sese Seko Kukungondo Azabanga, malgré qu'il était en froid avec son frère, mais je préférais mieux aller et pas ya tata oya yebibiso na bakombo que et pas ya mupaya oya yaki. Donc à partir de ce jour, moi et Etienne Tshisekedi, nous avons œuvré ensemble. Nous avons travaillé beaucoup de fois. Surtout dans des années 2005-2006. C'était vraiment extraordinaire. Donc nous avons travaillé ensemble avec les Rémi Massamba que je venais de citer, les Gaston Dido, l'Augustin Kabouya, vraiment tout ce monde-là. On avait fait un front avec le Franck Diongo, les Lissanga Bonganga, Moïse Monidela, Emery Okunji. Donc tout ce monde, nous avons travaillé ensemble sous le label du président Etienne Tshisekedi. Bon, le président Tshisekedi est mort. J'ai quand même un aveu aussi à faire. J'avais aussi des relations très étroites avec la famille Tshisekedi parce que j'étais le mari de son ancien, de la fille de son ancien directeur de cabinet, Patrice Kambi, paix à son mort, qu'il est enterré chez moi à Mingadi. Donc moi, Etienne Tshisekedi, la dernière fois que je travaillais avec Etienne Tshisekedi, il y a quelques jours. Il y a quelques jours, et puis il y a quelques mois, quand nous étions à Kinshasa par rapport aux réunions du conseil de rassemblement, j'ai toujours travaillé avec lui. D'ailleurs, j'étais parmi les rares personnes qui le faisaient rire. Parce qu'à chaque réunion qu'on avait, de temps en temps, c'est moi qui lançais les flèches pour taquiner tel ou bien tel Y. À chaque fois que la maman Marthe me voyait, elle venait pour me dire bonjour, bonjour Bokilo, vraiment avec tout le respect, y compris lui-même le président Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ok, l'honorable, l'émission est bilingue, on va maintenant parler en lingala. Honorable, aujourd'hui, Papa Tshisekedi Azali Soussouté. Avenir Nini
ezali pona dialogue oyo ye mutazo abandaki ko kwambango to ko loba oya 5 ans on a tozui solution te. Est-ce que dialogue wana et que continuer ou bien et que continuer le sous-souté netier azali sous-souté? Il faut que yebelo komoko président Etienne Tshisekedi atikali ko former oyo ba bengi génération mobimba ya politique. Ya solo batu bakendaka bakimaka bakendaka mais ba fidèle entre le fidèle oyo toza wana hein batu lokola ba Franck Diongo hein batu lokola ba Emery Okunji batu lokola Bolenga Nkoyi hein batu donc oyo ba Ingele photo donc ba Martin Fayilou batu wana nyonso oyo Tshisekedi a formé tozali ebele. C'est toute une génération na kati ya Congo oyo lobby toko telema toko kende pona to kamba Congo. Ya solo président Tshisekedi a kufi. Tozana mawa na motema po toko mona lisusu te. Mais makana oyo ya tikeli biso. Enseignement oyo ya tikeli biso. Ya lutte en soi. Na lobakango bandakala, na bandako lobango depuis kala même na yemoko président Tshisekedi na lobelaki ye plusieurs fois. Na lobi okokufa te tant que Congo et continue na kati ya rédemption te. Rédemption yango yo. Président ya comité de suivi siko etikali biso to kende. Bozala na bino na kimia toko tambola malamu toko kende malamu toko koma malamu. L'essentiel ezali que papa accueilli atiki biso. Atiki ba kokololo 84 ans. Ezali ya wate. César Ngadi. Bonité ba jeune belé bazo kufa bazo tika biso. Yango wana likambo eza wana po oye tangami nzela ya président Etienne Tshisekedi papa kene malamu biso bana na yo to tikali ata tokozala 5 mais combat na yo to continuer na yango parce que ça combat ya solo eza combat ya Congo yango no moni ba makambo ya Senko il faut gouverner il faut monsieur Kabila ayeba que Senko ezali te pona yé Senko eza pour le peuple congolais. Ce qu'il y a le Kabila, Azali président, pour papa Tshisekedi, na sima, oyo biso tozaki na sima nae, tondimaki ke a continuer tina mois de novembre élection et salama. Parce que ce qui ou bien que eluki e bano comme ba mindondo et comme exigence, le rôle comme exigence, faut premier ministre battre les 5 combos. Est-ce que tu comme na concours ya mankina? Oya kotambola malamu, oya kozana elonga malamu. To continue la e combo moko. Comment tu continues de l'État, comment oyoye akopona, oyoye akotia premier ministre wana pona akumba biso l'élection. Yango na likambo ya Senko bota la garba réaction. Monde entier. Baza kolobanini. Respect ya accord oya le 31 décembre. Donc à partir ya wana peuple congolais lobby partout. Na Kasangulu babengi nga na balabala. Na Mbanzangungu babengi nga na balabala. Na Kikwiti babengi nga na balabala. Na Bwende babenga na balabala na Kasai kutu n'en parlons pas tina bakatanga babenga ngai pona koloba nanga ke mokileza mawa mokileza triste on ne sait même pas likambo nini oyo kokwela biso na kati ya Congo papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba kende na côté wana bozala na kimia ya solo na politique faut koloba makambo pe ya bosolo d'intérêt personnel tant monsieur le carabin intérêt national. Mais wana to occupé yango te pour biso tozo kende pour tolongo la peuple congolais na boumbu tolongo la peuple congolais sikazalaki il y a à peine 50 ans peuple congolais a vivre koleka kutu ba sud-africain ba coréen na ba ikole belé il faut to zongela yango lelo yango no moni photo kende pour na ko bloquer loko liboso corruption gouvernement o ezoya ezali gouvernement anti-corruption. Après totali makambo ya élection mbongo ndenge tokozwa na ba partenaires étrangers ndenge ba kosalisa biso na mois de novembre président de la République a sika kobima na parlement ya sika kobima. Honorable Jean-Claude Mvwemba lelo toyoki discours na yo échanger ezolo bakaka bolamu ya papa Tshisekedi mais toza ko se souvenir que dialogue esalamaki 2 fois papa Tshisekedi azaki pour dialogue abengaki bato bakende kuna yo ti lelo okota na dialogue te donc lelo tokoki koloba ke honorable Jean-Claude Mvwemba azosala na ye kaka hypocrisie ndenge balobaka na ndenge ya respect des morts. Dialogue wapo papa Tshisekedi asengaki dialogue oyo ya mibale oyo esalami na oyo papa Tshisekedi azali na kati babandaki kondotala Jean-Claude Mvwemba tomoni ete Jean-Claude Mvwemba azali membre ya dynamique na dynamique totindaki bato mibale
Olengan Koyi, Joseph Olengan Koyi, président de FONUS, na Martin Fayou, le président de Éveil. Place les alaki pour la bataille sauté. Jean-Claude Vouemboebi qui a joué sportif. Il suffisait Moutaza wana zo représenter le peuple congolais. Na komona motema pasi pour nani. Babisika msunga na kenaka batu bazala kate. Na joie na ki makata na président Etienne Tshisekedi, ça je dois le dire la vérité. Boyebi yango bien. Il y a une année et demie. Une année et demie, 2 ans. Tangu UDPS et komaki na moi COP Moko Boyi na PPRD. Jean-Claude Vouemba bazalaki parmi batali bosa telemelaki yango. Tout le bilan UDPS nzela bozolanda eza nzela mabe. Po bato oyo bozokenda bango balobaka vérité te. Bato bozokenda bango peuple alingi bango te. Confiance au peuple azopesa na bino. Bamona ke président Etienne Tshisekedi akenda kokutanaka na bato ya président Kabila na Ibiza, na Venise, soki na Paris, soki wapi ya kobombama peuple alingaki yango te. Soki dialogue kozala, il faut la dialogue ya polele, biso nyonso za wana total yango. To lukuta mabete président Tshisekedi atindelaki biso maloba, tokutanaki pena ba secrétaire général ya UDPS na ba Félix Tshisekedi na ba tebele pour na to rejoindre bango le loko wana. Mais loko ezalaki initiative ya Kabila, to boyaki yango. Oya lelo eza initiative ya président Dos Santos. Soki toza na Senko. C'est le président Dos Santos qui a demandé aux évêques bokamata bobengisa batu par rapport à Bosoto oyo Edon Kodjo ayako tila biso. Eloko oyo kaka moko ngana président Etienne Tshisekedi na balinga musu tozalaki na bango oyo yango moneke tosalaki dynamique de l'opposition parce que to linga quitté que friction wana entre affiliation wana entre UDPS na PPRD et Kendeli Boso. Tangu papa président Etienne Tshisekedi aza papa abanai koyokela batu nyonso. Ye moko milobi yango na munoko na ye. alobi o menzela nga nazokende nazomona ba Vouemba te nazomona ba Olenga te nazomona ba Fayulu te nazomona ba Frank Diongo te lipasa na nga bisiko za na makala nzamba za na yo kala te okobima parce que oyo yozaki raison yaki oyo ba bengaka na Congo na procès politique aussi procès politique lokola ba Jean-Claude Muyambu lokola ba Moïse Katumbi lokola bato ebele na Congo wana politique mutazo tinda magistrat sambisa boye funda boye sala boye kala te tozo bongisa makambo nyonso wana bino nyonso bozala libre na be jeune Dieu mindongala na bato nyonso bozala yango na likamanga na loba tangu ye moko président Tshisekedi amoni ke nzela azokende aza na bato te asala elongoni akufrene aboyi mbala moko kokende ko continuer na bato majorité na banzela bana okende baye ko bengisa biso na Jeval akamati président Katebe Katoto abina président Katebe Katoto kutana na ba jeune na ba leader nyonso baya na Bruxelles to sala oyo to bengaki assemblée ya Jeval ko bosa na tata na Jeval wana président Moïse Katumbi asalaki mingi pour Jeval pe ezala pour soko solo balika mofolo bapelika mona bo solo yango no moni to kutanaki na Jeval na mois de juin to bandaki yango déjà na Gorée tant to komi na Gorée na mois de novembre to sali Gorée bo monaki ke directeur général ya ANR abimisaki mukanda moko ako senga na peuple ako senga na ba service na ye baluka ba boma lisanga to salaki na Gorée na Sénégal o ba mende na balukuto na bango akeko lobake o ba Vouemba bagena ko simba minduki ogonosoma minduki na Gorée oyo bisika kaka espace vide à Gorée zali 15 mètres sur 15 mètres et puis bakona nini pondu yoko no boka bombo wapi yango no moni lokola tozwa ki échec wana ya Gorée ba infiltrer ki batuna biso mususu toye sikoyo kolanda invitation ya président Tshisekedi to kutali na rassemblement to kutali wapi na Jeval kokoma to komi président Tshisekedi alobi na biso kaka liloba moko alobi na bengisi bino nyonso tu bozali awo po bino boza ba leader ya mboka ya opposition boluka bo trouver ndenge ni toko sala pour na tokende ko reconquérir pouvoir abimi na ye aloba te ke oboloba boye bo sala boye te toye ko travailler ensemble toye ko bimisa ba résolution ya conclave oyo tochiye président de la comité des sages toye ko tshaba tumususu ba membre ya comité des sages na ndengi toye ko sala rassemblement tozongi na Kinshasa toke ko préparer accueil ya président Etienne Tshisekedi le 31 juillet banda Kinshasa ezala Kinshasa nanu tomona makambo tomona te puisque ngana tambola na makolo banda aéroport Njili ti limete na makolo
nazala parmi barare, si pas le seul leader politique, boyebi ke azala Kinshasa na mataka fula na mataka taxi bis, na mataka taxi na tambola na makolo. Donc, si wana nanu tomona kité. Et le 5 juillet, tangu toke sikoyo, pardon, le 31 juillet, tangu toke sikoyo na triomphal, plus de 5 millions de personnes. Na bombe lote ndeko na ngai César Ngadi, atozalaki mwana moke yokaki sango. Yokaki sango ya ba pendaison ya Pentecôte. Papa Kimba, papa nani ouais, naye bien, papa Nangaï parce que ça ndeko ya papa Emmanuel Bamba. Il y avait au moins plus de 1 million de personnes qui ont été là pendant 2 ans. Mais oyo mukolo to salaki meeting na triomphal. Nga na suka na kinwat. Mais bino bobando koka ko bengisa batu nyonso to wana te na bopoza nyonso to papa Tshisekedi mutu asalaki yango kaka bino bondo koka te. Mais pour l'année so eloko za solo ko wanga nango. Elle comme ko wanga na te. Papa Tshisekedi alakisi probité morale na ye. Alakisi ke ya solo za mutu alandaka mbongo te, aza mutu akendaka XY te, a mutu azo défendre mboka na ye, démocratie contre la mboka na ye. Mais bobo sanaka te. Tangu président Tshisekedi aye na poto pour la maladie. Banani batikalaki na Kinshasa kuna. Ba s'intéresse, oui s'intéresse te. Ba marche to sala, o ba bomé na biso bato. Boyebi yango te. Hein? Dynamique de l'opposition. Oyo to sala ki wana nde batu to banda ko réveiller peuple banda 2012. Tina tango président Tshisekedi ayeko beta igogo ya suka ndengi bomoni ba makambo tamwe oui. Ok, donc là, j'ai encore 2 petites questions parce que le temps est opposé. Mais honorable, balobi ke bino opposant, liboso ba sepela ki na bino. Mais na suka awa, bato bazo sepela su na bino te parce que bozali ko défendre sous peuple te. Bo komi bino moko ko welela ba poste. Donc yebela, wumela et komi welela. Yoko loba. Te César Ngadi oyebi que Jean-Claude Vouemba loba na ye polele. Oui, on a donc. Yo sikoyo yo weleli na yebite mutuni na lobi na yo kinga na zokoma na gare du Nord. Yo na micro. Est-ce que na moli ba massa mususu oya baza na ba caméra awa na Paris? Peut-être que petit nanga sami mongo muta souffler yo na yebite. Mais na yo mono na gare du Nord. Pe wana za seka presse na zolinga na zwa train na kende na obsèque ya papa Tshisekedi ina kutani na yote. Effectivement na vie nyonso batu nyonso bazala rappel na bilo là wela na banini nyonso. Mais en guise de vérité, Tokoka qui que la Kabila poste T, place T, à Luka soit disant Kumba Biso na élection. Nazala député à Liboso na Loba que chaque année, Parlement peut ça 250 millions de dollars na CNI pour la préparation de l'élection il y a 2016. De 2012 à 2016, 1 milliard 250 millions de dollars. Kabila Sala na Ngonini. Président ya Sénat et ya CNI, Yemoko Kalate, autour de la Banino Banda Makamona, 61 millions de dollars. Sur les 1 million 250 millions de dollars. Et ça, on dit, Yangona Toko Tikate, Bato Bakabila, ba échoué. Même ils sont l'élection. Comment Bino, et le Yo César, moi, dans la classe, à Zudé, 2 sur 10, à Olekate, pour Yo César, au Mokomiwana. Et comme il y a moi César Aleka et le Gola Kabila, ce qui est tiki wana parce que Azali président Yamboka, Azana Babi Bundeli, Azana armée, Azana service à renseignement, Azana police, Azana bilo surtout, tout le gâteau kende élection c'est le mois de novembre, président Yassika Aya. Mais toko quitte to tika bango, bato ba échoué pendant 5 ans, ba kumbi biso l'élection té, to tika bango ba kende. Ko luka ko kata corruption. Luzo Lobambi, professeur Luzo Lobambi. Oyo, un conseil spécial en matière de blanchissement, contre blanchissement, corruption et tout. Tant que les gens qui ont liste de gouverneur, soit disant alors que 15 milliards de dollars chaque année, fisc mon à 15 milliards, est-ce que tu as pour l'élection? On est combien de il y a un autre qui est la bango moko te puisque pour la bango Kabila za mutu il faut atikala. Or biso to kei que Kabila yo mandat na yo ici. To mission les violences. César. Peuple congolais, balobini pour la bisoté. Balobini pour la bisoté. Ba misu ba commence ba moni biso ba na kanda. Le 12 décembre
paix à son âme. Mukulumba Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Nzamba za na nzela na yo. Pourquoi le 12 décembre, Papa Tshisekedi a le côté? Yo, Barack Obama bengayo, François Hollande bengayo, Ban Ki-moon bengayo, ba dirigeant nyonso ba africain wana mon, ba Dos Santos, ba nani ba bengayo ba loba na yo ke lokola bo bandili solo, botika makambo wana bato ba kufa te. To lobeli déjà Kabila ke akozala lisusu te. Bo vandisa bato na ndaku pona bokende na dialogue oya Senko esila. Yango no monike tobimisa bato na balabala te. Parce que ceux qui tobimisa bato na balabala, le seul responsable ezala ke Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Lelo tolelaka Jean-Pierre Bemba Ngombo mwana mboka. Donc yango no monike kola Etienne Tshisekedi ba pointaki ye de doigt. Balobi Kabila ko bimisa ba militaire ba policier ba ko boma. Yo po ko bimisa peuple na ba ko kufa. Boko sala bino nyonso responsable. Alors to ko ndima biloka bongo ke papa Etienne Tshisekedi to tinda ye bongo. Non, yango no monique le 12 décembre. César ngalo ba na vérité. So li kamozali César na lobaka. Yango no moniti le loyo. Bato bakoka kolobate le 12 décembre ezalaki menace internationale contre le président Etienne Tshisekedi to bima na balabala te boyebeke nga na bima na balabala nga na zala nga na ba marche nyonso ata mbalo eleki balaki mozone ekwelaki nga na pema nga okende. Ok, honorable, on va pas vous retenir longtemps parce que vous allez prendre votre train pour Bruxelles. Sans Etienne Tshisekedi, aujourd'hui n'est plus avec nous, donc l'avenir des opposants. Le problème, ce n'est pas l'avenir des opposants, c'est l'avenir du Congo. Etienne Tshisekedi a eu à faire le travail qu'il a eu à faire. Etienne Tshisekedi a initié des choses. Etienne Tshisekedi a formé le peuple congolais par rapport à la résistance, par rapport à la démocratie. Et ce n'est pas vain. Tshisekedi est parti aujourd'hui. Est-ce que demain, il n'y aura pas de leaders, d'autres jeunes leaders qui sortiront? Il y en a déjà beaucoup. Quand vous voyez les Elvis Boulongo, hein, quand vous voyez beaucoup de jeunes leaders, des filles, tout ce monde-là, ils sont en train d'émerger. Bon, nous ne sommes plus tellement jeunes, mais nous sommes là. Donc, nous avons appris deux choses de Etienne Tshisekedi. La résistance, la démocratie qui englobe en même temps la sincérité et non aller courir pour des gains matériels. Tshisekedi est mort, il a laissé quoi? Tshisekedi est parti seul. Est-ce que Tshisekedi est parti avec le peuple congolais dans sa tombe? Ça c'est quelque chose, bon, certes vous, mais effectivement Tshisekedi est parti seul. Mais il n'est pas parti seul. Tout le peuple congolais, il est parti avec nous. Nous sommes restés avec ce qu'on appelle un brin de la chair d'Etienne Tshisekedi. Partout, n'importe quel Congolais est, en ce moment, il sait que j'ai pu avoir et apprendre d'Etienne Tshisekedi par rapport à la démocratie, par rapport à la vie, par rapport à l'honnêteté et par rapport à quelqu'un qui n'a jamais aimé la corruption et qui n'a jamais baigné dans la corruption, parce qu'à ce jour, le Congo est saigné à blanc par rapport à la corruption. Comme chez nous, au MPCR, on dit, autant mieux la mort que la richesse, que le Congo puisse aller de l'avant. Paix à ton âme, Etienne Tshisekedi, vaillant combattant de la liberté, de la résistance, des droits de l'homme, repos éternel. Merci honorable. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à lancer par rapport aux gens qui nous regardent sur RD Congo Info. Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Novembre 2017, élection présidentielle, Kabila, au revoir. Merci et bon voyage.
Chers internautes, chers téléspectateurs, Nakanisi Bouiti Kolanda, l'honorable Jean-Claude Mvouemba, où to surprendre na gare du Nord, biso to eki makamususu, to surprendre azali kozwa train pour akende Belgique, Bruxelles, ko rejoindre place famille, il y a papa Etienne Tshisekedi Bazali, boyoki binomoko présent ya EPSR. Ataka mai na monokote boki ndenge alobi to tuni ba question bomoni onyo surtout à répondre bino nakanisi merci ndenge boiti kolanda interview o ezali exclusive ya RD Congo Info. Merci de votre fidélité. Donc toko se retrouver Kalaté pour na émission Moussousou, il y a vérité polélé sans tricage, na 5 minutes avec César Ngadi. Donc cette interview a été réalisée grâce à Edino Image Panza Sangoya Congo derrière la caméra et à la réalisation. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour un nouveau numéro de Vérité Polélé et 5 minutes avec César Ngadi. N'oubliez surtout pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. À très bientôt. Bonjour, Nabino Nyos, vous allez Stéphanie Larose. Le long est vraiment nouvellement quoi bien hâte qu'on a période de la fête, ma bonne année. Nabi quand nous préparer na plus cadeau ni na plus maman cadeau ni papa ni cadeau ni. Donc le long vraiment nouvellement quoi bien Sepela TV et Tiki Baby sauter le bikini ni toko Sepela biso nyos ensemble les belles dames. Maman vous talanga, papa vous talanga. On a besoin qu'on puisse papa na yo cadeau, maman na yo cadeau, moi na yo cadeau, koko na yo cadeau. Sepela TV et zawana pour nabiso tout nanga ce qui tient mon à combien a comme si prix na combien c'est plate va vite na aucun de gauche na aucun de droite na télé na 85 livres ya pamba et tout nanga abonnement au cas où faut 85 livres et au moins ce que faut ce abonnement c'est plate va vite que le cause de la période à ma fête na plus c'est on a 85 livres et na va c'est 4 mois ya Ophélie babi 4 mois ya Ophélie ailleurs Kolanda politique awa na kata Sepela TV sport awa na kata Sepela TV théâtre awa na kata Sepela TV bébé bazo la inga olingo tika de baba na calme awa na kata Sepela TV dans Sepela TV ali biso nouvelle oya bien donc maman sombela papa papa pe sombela maman pour la biso nyoso to Sepela merci. MB Congo.